Bandeko mbote bino tomesana kolanda nga nzambe apambola bino nauti kolanda video moko bauti otindelanga balobi ke Cardinal Ambongo autaki koyamba na église na ye Monsieur Moïse Katumbi. Alors bazo condamné ye na ba parole oyo alobaki. Alors il serait souhaitable tolanda ba parole oyo alobaki bongo tomeka kotiaka mwa moke commentaire. Alors totala yango bandeko yango oyo. Comprenez-vous ceux qui sont choqués de voir les égards de l'Église pour certains candidats au détriment d'autres? Écoutez, l'Église, si vous avez lu le dernier communiqué de la CENCO signé par moi, l'Église est au milieu du village. Il y a une recommandation qui est faite aux prêtres de ne pas laisser donner la parole aux candidats ni dans des espaces pendant cette campagne, pour leur campagne électorale. Donc, s'il y a des gens qui n'obéissent pas à cela, il y a toujours l'un ou l'autre, mais la ligne de l'Église est celle-là. Rester au milieu du village, ni à gauche, ni à droite. Et ne pas donner d'espace. Et pas donner d'espace dans les lieux de culte. Candidat moko aux élections, awa na kati ya ville ya Kinshasa, akeimisa awa na commune ya Limete, alobi candidature na ezali ko compter pona biso, asengi bato ba bana ko osambela pe pona ye tout ça. Maloba lobi et contredire église te. Namoni mopaya utu musika ye ko sambela na biso awa. Nalingi koyamba ye bo Église ya biso catholique ezali bongo Moïse Katumbi ye wana nalingi kopesa ye merci oyo andakisa ya boyambi. Je le remercie pour son témoignage de foi, sa foi catholique, et ça compte pour vous. Ozali mokristo katoliko mosala kani ozali kosala labisa bipai biso ozali te ozali mokristo katoliko tosambela mpona ye eli mosantu mpe asalisa ye po toyebi makambo mazali koleka na ekolo ya biso mokoto me na epa na ye ayambi mokristo na ye alakisi alobi talo azali vraiment mokristo aza kopesa biso ndakisi alobaki makambo ya élection te alobaki makambo Si, c'était alobaki makambo ya élection. Alandaki te Monseigneur. je n'ai pas la maîtrise de cela. Encore une fois de plus nazali porte-parole te natambolaka na cardinal te na baparoisse mpona maîtriser soki boyebisi ngai baepiscope lisanga balobaki boye ata makambo alobaki ya 10 ans naza nango na fichier na ngai kasi à chaque évêque na diocèse na ye bozango epa na ngai borapele na bino bajournaliste borapela makambo ozobongola ngo naza na Rappelez biso ya malula ya 65 mais o balobi na Limete kala mingi te obosani bandeko nga na longoli yango mpona yebisa bino ke nasepeli nango makasi ndenge bayambaki ye. Moïse Katumbi aza je crois croyant chrétien catholique, amoni église évidemment ye avandaka na Lubumbashi peut-être côté kuna na Katanga asambelaka na église wana te, mais lokola aza chrétien alekani amoni église akoti bayambi ye. C'est tout à fait normal na ba église nyonso o bayimaka manzambe bato basambelaka kuna te soki baye baprésentaka bango pe babondelaka mpona bango. Ndenge na yoki Cardinal Ambongo ebimi na monoko na ye. Bon, ba journaliste na bato mosusu wana baza contre ye po alobi babondela mpona ye mpona makambo oyo ezoleka na mboka. Mais makambo nini ezoleka na mboka? Mais Katumbi aza menacé
na ba tant azoki na ba campagne électorale là oye bien otenani. Alors même ceux qui y est alors makambo élection va voter Katumbi. Mais c'est normal, mboka eza bien te. Ceux qui mboka eza bien. Pasteur azana droit te. Ya koloba na batu bo voter Kingandi. Je dis bien ceux qui mboka eza bien. Mais mboka ezotambola na ba tricherie. Mboka liberté d'expression ezate. Mboka baza ko boma batu. Mboka violence ya ko sakana te. Eh ben na moment oyo pona lokumu ya mboka na biso tozana droit ya koloba bo voter tel. Mais neti aona France démocratie ali bango ba bokisa ba ko nyonso. Et mon sala nzamba ko likata lo ba bo voter boy. Non. Mais pas na biso il y a les désordres. Na yo ki monseigneur alobi que il est au milieu du village. Moi je ne suis pas au milieu du village. Je suis du côté des personnes vulnérables. C'est-à-dire des personnes victimes des injustices. Naza côté kuna. Naza na milieu du village te. Je suis clair. Naza côté batu oyo baza ya pasi, baza ko nyoko la bango, baza eloko ko liate, mboka za gouverner mabe. Alors naza na justice, naza na katikati côté ba voler ba yibaka bambongo, ba libérer bango, na côté oyo batu bazo souffrir. Non. Naza na ngambu ya bato oyo baza ko mona pasi oyo baza ko souffrir. Ngamba ba miyibi naza kuna te. Alo bandeko bato belé ti lelo bazo zwa Katumbi étranger. To mona ki grand frère n'est propre. Aote ko leka alobi Katumbi mama na ye grand frère n'est mtazo ba ngaite. Mama na ye a congolaise tata na ye za mupaya. Supposons que na papa na mabaza ba paya. Abota mina mboko ya biso. Akoli azu nationalité. Aza su mupaya te. Mais bande ko nga foko yeba ke biso to na Bible, to na ka batunyo sote parce que tangu na bengami pasteurs eza pona tia makomi en pratique. Biso Bible zo bana biso boye. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point. Zoa Bible no place zali ota on a Exode 22 21. Joseph na Égypte. Azwa qui poste à mon en Égypte. Est-ce que Joseph azala qui est égyptien? Lelo yotoza na Grande-Bretagne awa. Premier ministre ya kuna azana yeso kuto étranger. Mais tozo yo kabato. Oza ba débat ya bazoba ke o étranger, o yaza bo yaza débat bazoba. Motema ya moto so eza mabe. Moto koza na de père et de mère 100%. Abo amboka. So motema eza mabe. Mais moto aza mopaya, so motema na eza ya malamu, boko remarquer changement. Tomoni na YouTube, na réseaux sociaux, mais ba comme si Moïse Katumbi vedette moka osakana te. O fongola boy Katumbi, o sala boy Katumbi, o sala boy Katumbi. Alors biso to lingaka mingi mutu andengo wana. So tomoni mutu bazoko nyokola endengo na mutu bazolo ba komo na endengo na, c'est-à-dire mutu ango aza na étoile. Cela veut dire que mutu ango aza mutu malamu. Akosala quelque chose oyo ko kisaba to soni pe oyo ko simplisa ba mususu. Mais 80% eko simplisa ba oyo akosala 20% ya bandoki oyo baza contre ye bango nde mutu ba sepela te. Alors bandeko biso ba chrétien tozali Bible bengi biso tozali ba vase d'honneur. Tozali ba vase à usage vilté. Tozali ba vase d'honneur. Batunet ba mende. Baza ba chrétien de nom. Mais ce ne sont pas des chrétiens. Un vrai chrétien a sa vase d'honneur. Et pas na bino na bandako. Ceux qui ont lu Bible. Botangi na 2 Timothée 2:20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y a aussi de bois et de terre. Les uns
sont des vases d'honneur. Et les autres sont d'un usage vil. Ne vous montrez banda kunyonso, bato malamu bali, bato mabepe bali. Bandoki bali, ba obe baza bandokite bali. Alors biso ça ba vase d'honneur. Biso ba vase d'honneur, to marchaka na amour, na foi, na humilité. Bible me biso boye. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son prochain. Mais bino siko bolingi projeté. Mais biso ko kota na cadence na bino te. So nga na koti par exemple la cadence na bino. Mais naza su pasteur te. Poyo ndima ke nga naza pasteur, il faut naza na raisonnement moko en tout cas contraire na ya yo. Nalobaki eloko moko de réellement nalobaki tout bien terrestre n'est que vanité de vanité. Okokufa voiture à lix na cercueil na yo et vous en la place était place ba uchango vous en te. Ba valise beno to na ndako ngolo okufa na cercueil na yo et vous en place était. Alors comment yo sikoyo mutu oyo zo mona boye olingi uto sentir ete olingi ete olingi biloko mokili. Olingi biloko mokili oyo ko tikala oyo yaki nango te oko kenda ngo pete. Olo linga mutu ozo mona. Mutu aye alobi ngai na nina za la président na bokisa mboka yo lingite. Mais oyo apesi bino pouvoir aze colonie. Mais soki yebo yini bongo oyo apesi bino pouvoir aze colonie. Bino mutu webisa biso kaza Rwanda. Mais aussi pouvoir na ye. Mais soki kuna tura muninga bolingite. Mais bozo lingate pona ni. Soki monseigneur abain koloba yango ngana ko ba koloba yango te. C'est vrai que ça a désordre. Et ça a ndenge mo pesa malamu te. Moi je vous recommande de voter Katumbi, Moïse Katumbi. En tout cas, peut-être nous allons comprendre te. Mais après l'élection, on a le cas. Vous comprenez nga Erwana. C'est vrai que nous avons trois grands favoris. Nous avons Moïse Katumbi, Martin Fayulu, na Mbuta Denis Mukwege. Nani Oyo Chilombo, c'est le candidat le plus faible. Donc Yekutu, ce que vous comptez, vous avez 4e ou bien 5e ou bien la Sekuna. Mais d'où les a makasi entre Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Martin Fayulu ba plein na ba plein. Katumbi ba plein na ba plein. Tomoni na nini na Kolwezi ba proclamer Katumbi président de la République. Tomoni na Kimpese, Songololo, Matadi va proclamer déjà Katumbi président de la République. Na ba côté mususu pe ba proclamer Fayulu président de la République. Alors, ce qui na lobby na bino siko ke bo voter Katumbi, et ça na bato belé ba comprendre te. Mais na ko expliquer bino, o bato malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Na ko expliquer bino tango proclamation d'élection ko sala. Wana bato belé ba yo monaki de loin, yo monaki boya, yo monaki boya. Nazo yebisa bino. Oyo bazana bato ya ko yoka ba voter Moïse Katumbi. Soki bolingi changement. Mais vous allez comprendre pourquoi Tini Bisoto Fayulu te alors que yé ngai na banolo banolo l'air nyoso que Fayulu a déclassé. Mais j'ai mes raisons. Fayulu a yébi pourquoi nous allons et vous comprendre lango après la proclamation. Mais oyo balanda ba vidéo nanga attentivement bazo yeba déjà que nazawapi. Mais il y a aussi des gens qui ne comprennent pas mon langage. Mbote na bino ba obalandanga mingi
napesi mama Justine na mobali na ye mbote mpenza ya mingi mese mpoyo nzambe apambola bango mbote mpe na futur président de la République Moïse Katumbi nabosani pe te Mbuta Kumbel. Merci beaucoup et au revoir. Merci.